Lundi le 27, toi et Billy sous la date. Ils sont à Soda. Voilà, bonjour, Bandeko, bonjour, bonsoir. Il y a dit, le greffier international, il y a peuple, mokozi peuple souverain. Bandeko, le sako est belé, na Marius Bayende, Kombo Lengi. Marius Bayende, namoni appel na yo, mais moi, na yamba yo, zalité Marius Bayende, nazana direct, kotane na direct, wana okola nanga imbala moko, Jojomba yo, le sac on a eu au petit frère propre. Bokoto to solo la muke. Boto solo la muke. Na makambu oyo ya pasi eza koleka biso na mitema biso batu tozali libanda ndenge toza komona bandeko na biso na kati ya mboka bazali ko souffrir et c'est plus particulièrement na bandeko na biso oyo bazali bandeko na biso oyo bazali un instant. Allô? Bien. Ah, Mamungala. Nana direct, siko. Nana direct. Nana direct à Facebook. N'a qu'on appelé celui dans ces émissions. Ok, ciao. Voilà, donc excusez-moi pour le coup de fil. J'ai été obligé de prendre ces coups de fil. Bon, comme équipe de mon coin, Mongala, donc voilà. Bandeko nangai, donc, nazai kolobaka mbote na bandeko nyoso balakola na biso, honorable et déshonorable, Alemboyo ya Mama Gimboyo de Sako. Bon courage à toi, na musala na zako sala, malgré zako sa musala, mais ozali toujours si manabiso pour nous soutenir biso na bitumba oyo. Bokechiwa Yambo, Général de Gaulle, Mobali ya Mama Didi Asuta, Bandeko na biso, Papa Tom, Bandeko na biso, Nyoso Tozali na Bango na bitumba, sans oublier Clément Likel, fils en Kamba, sans oublier non plus Bolanga la Miyake, Bob Mabata, Mama Lidi 2000, Mama Deboulonné, Mama Maserati qui pas vite, maman Véro Kelani Suisser, Véro maman Mondongo, Patrick Chibango, Bandeko Nyoso, Chomongo, Zoro Bilel, Dadi Bayola. On est ensemble dans cette grande communauté. Il y a résistante, pardon, dans le niveau il y a diaspora, sans oublier Odimba, Dick de Diola, le Sakonayo, Cheli Awendo, Bandeko Nyoso Tozana Bango Longo, Francis Matumona, en tout cas, les Congo d'abord, Totamola et Longo pour Nabitumba, Bandeko Nangai, réveillons-nous, mais en restant des véritables acteurs et non des spectateurs, parce que Bitumbo n'est pas que les âmes mawamingi. Donc, les mensonges continuent, la manipulation continue, et ça commence à faire un peu de trous, et ça fait mal que tout ce monde Bitumba, ou tout ça, qu'on a solution de telle sorte que tout kango la mboka na biso, mais
nous vivons, en tout cas, on va Congolais, Mélissa, ceux qui peuvent surtout, il y a IDPEST, na bateau il y a régime, il y a Félix Tshisekedi Tshilolo, oyo batondi, boyo bazali, miyibi kaka kuyiba bambongo bango ba Nicolas Kazadi ba Peter Kazadi okaba komuna ba kaba Kamere ba tout ça ba Jean-Pierre Bemba bango nyoso wana, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ne connaissent rien dans la politique. Na mukozi na bango Félix Tshisekedi yemoko, mais c'est ce sont des aventuriers indoptables. Malundamba Didier, bonjour à toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Non, trop, c'est trop. Tout ça comme on a qui moka et quitte na niveau moko moins 1000% ou tes amoké. To kiti penza na niveau oyoke na éviter surtout qualifier monini. À cause de qui? À cause des énergumènes comme Félix Tshisekedi Tshilolo et toute sa bande de voyous de la politique, des criminels aveugles, des criminels du sang et des criminels économiques, pardon. Bateki mboka, bateka mboka. Non, le beaucoup de bateki, mais bateka mboka. Et maintenant, toutes les preuves sont là. Nani on va tomber la moussaki puis boya loba awanga na likambo makambo to bana koloba depuis Félix aya okotana pouvoir wana po biso to yebaki déjà ba relation ya IDPEST depuis son père vivant ndenge bazokende ba raconter na mona ba Venise na ba Ibiza partout na ba Monaco na bato ya politique nambe alias Kabila tout ça là bon ba bitumba tout bunda awa na ba Bruxelles na ba Paris partout ba IDPEST ba mo yebisa biso pour le leke bango batu bango ba ko récupérer pouvoir wana et banki bango ba ko récupérer pouvoir mais biso to yebaki mas to yebaki teke ezaki ya kokinde ne ba kenda ki wana. Malgré ça, bandeko, batu beli babi non, mwana mboka, totala kaka mwana mboka, pour toper sa chance. Mwana mboka yango, chance pour pesa mwe, biso na peuple mokonzi. On n'a jamais changé d'un pas. To changea te bandeko na ngai. Mais okomona kaka batu bako yako, baza ko accrocher biso na ba makambo, ce soit sanga tina yaba. Pona ko luka ko déstabiliser biso. Parce que Constance Nabiso, nde ya muteza ko lakisa. Ya mutu lakisa peuple wala bandiko na yo lakisa peuple na biso ke voilà biso na peuple mo konsi to ko lâcher prise aussi longtemps que mboka na biso et kangwamité et télémité. Voilà bandiko na ngai. Yango lelo na bina sola so na bino. J'espère que vous avez bien. Son est bien. Image pèse bien. J'espère. S'il y a un problème, veuillez quand même me signaler. Mais donc, je pense que tout est bon. Vous avez quand même bien. Voilà. Un des konangai lelo naye pour na kolakisa bino. Situation n'est toujours qu'une nango. Situation de comme qu'une nango. Dans le barabino, notre pays est en danger. Notre pays va mal, très mal. Et nous risquons encore gros. Ce qui, tout le but au côté n'a pas géré la manipulation, n'a pas mensonge. Il y a bateau, il y a régime, il y a Félix Tshisekedi, Tshilolo. Na branche politique, il y a IDPEST, sans oublier, Union Secret Salé Nabango, où il y a tout crable, tout, voyou, tout le monde, Jean-Pierre Bemba, Kamere, tous les autres là. Ensemble, donc, il faut tout faire là.
misu mais na ndenge ya kosakana te boyeba sikoyo ke ntango tobanda koyebisa bino ke voilà trahison ezali de trop bateka mboka ezali ya solo ke bateka mboka bino moko bomoni yango bino moko bozomona yango j'ai augmenté peu le son bino moko bomoni yango sikoyo vous vous rendez compte de cela babotoli biso bunagana. Qu'est-ce que Félix a fait? Rien du tout. Est-ce que Félix a fait rien du tout? Babotoli biso babotola biso Rutshuru babotola biso bautiko botola biso Masisi Barumagabo Masisi yango Félix à l'extérieur pour mon trahison toujours à l'extérieur babotola biso Masisi babule babotola biso Bunagana Félix libanda tango babotola biso Masisi Félix libanda bayiko botola lelo oyo na dimanche lobi dimanche babotoli Goma Félix azotala match et pas yazali ekona soki na mboka ni soki na Afrique du Sud soki ni na ba fête ya Christian Tshisekedi. Est-ce que possible mona président moko ya mboka moko boye quelconque que ce soit ici en Afrique ou en Europe ou ailleurs que mboka président wana na mboka na ye bitumba ezali guerre yali mais président wana azotambola na ye comme Magellan azotambola na ye comme un touriste bien habillé tout ça azokende na ye na ba investiture ya ba président invitation ou pas azotambola na ye partout bakozwa biso au sérieux ndenge nini na niveau international bakozwa biso au sérieux ndenge nini. Oh, c'est la diplomatie, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie, bangonde babengaka, nane batalokuta, la diplomatie agissante. Mais bah, quand on sait bien vous autant pour la diplomatie. Mais bah, nous sommes attaqués par les Rwandais, par Paul Kagame. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Hein? Et pourtant, tout ça a attaqué na Ouganda, na Rwanda, mais attends à Ouganda te. Pour na relation na yena na Museveni, na ba comme na bango yaba commerce yaba minéraux ning ba salaka. Na yaba pétrole na makamukiliki. Ozo ko nous lela mukili mo bimba na ba ONU na ba assemblée ya ONU partout. Mais ba kondimela yo ndenge nini pendant que yo moko oza komi tia na situation te ozali jamais na kata conteste wana on dirait oza komi longolisa na kata environnement wana parce que ta façon de vivre ta façon de raisonner de réfléchir bazo mona ngo eza compatibilité na situation de vivre na mboka na yo bakozwa biso sere ndenge nini. Et puis ozokende ba contact yango ba diplomatie ozokosala ngo na ba contact yango na bateau yo bazoyebisa yo polele ke be bateau ozo travailler na bango mais bango wana ba ennemi na yo bateau misusu oyo ya mabe o bazoboma mboka na yo sur le plan social dans le domaine social dans le domaine sur le plan social économique et tout ça batango ozokanga pe obozokanga yozobimisa bango. Vous vous rendez compte de tout ça bandeko na ngai mais tout ça là bas tout yango tout ça ko laksa biso ba auto ça les faux yako faire voir na ba congolais na ba quinois en particulier que Félix Azamoutouté c'est le plus grand ennemi ya peuple congolais. Yende mutazo teka mboka. Yende mutateka mboka. Yende mutaza coopérer na ba Paul Kagame wana ya Rwanda, ba Ouganda et tout ça. Mais il est en train de faire semblant ya ko laksa bango ke baza ennemi na biso.
pour bino bo croire na ye biloko wana banaki ba manipulation banaki na ba campagne na électorale banaki ko sala ya moyibi pour na ko soit esprit ya ba kinois. Mais il n'a jamais été des nôtres. To yebisa bino mbala na mbala. To yebisa bino mbala na mbala. Moto wana za moto na biso te. C'est une famille de traîtres, famille Tshisekedi. Tshisekedi, une famille de tricheurs. Kobana na papa na bango, tina bango bana na maman na bango malata. Et en plus de cela, c'est des véritables tribalistes. Oyo, banda, depuis 1960, bajoka toujours na point wana ya victimisation. Bami bimisa kaka ba victime. Ba limité tolo batu baloba ba critiquer bango. Soko lobika ah moluba na sali boy eza bien te babengi yo tribaliste. Mais qui est tribaliste? C'est celui qui dénonce ou celui qui le pratique? Bisoto mesani maman bo moko papa mo moko ekolo bo moko nenge maréchal Mobutu atika biso. Il n'y a jamais une question de tribalisme dedans. Tozalaki na bo moko. Muto aye na tribalisme, ou aye na séparatisme, ou aye na esprit à division. C'est Félix Tshisekedi. Ou aye ko kabola biso. Mais bo tala ba manipulation, bazako utiliser vient banda honoré banda aloba yango. Félix aye ko longola biso bekai. Mais il avait raison, totalement raison. Félix azali mwana oyo ayibi beaucoup ya lopango. Ya famille na ye. Adam tout faut plaquer le sol pour avoir que nous te quand on a maman ngoba. Félix a signé ba deal na ye, ba corps na ye diabolique. Pour na favoriser occupation, balkanisation. Pour na favoriser balkanisation, à blanchir balkanisation. Et deuxièmement, à manipuler biso, à manipuler peuple, à tirer peuple dans distraction, et surtout bakinois. Et troisièmement, à y officialiser balkanisation wana. Babilo kora tout, vient nous rengwanda le bayan. Nous sommes au salam. Le oyo, balkanisation, est commis presque officiel. Yango tuzo mona gome koi likamona yo loba pena na yo loba lelo izali kama goma nenge goma ekoi bane kona ngai soyons sérieux goma ekoi mais tala bango lokula kaka mentor na bango guru na bango Félix Tshisekedi alobaki les goma ne tombera jamais. Aussi longtemps qu'il y a Zawana, Gome Koyate. Mais le contraire est salami. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Félix, a calculera jamais Malobo et Abimisaka. Il ne réfléchit jamais. Il y a mon moni Paul Kagame, Aloba, la conclusion, cet homme, Félix Tshisekedi, tout ce qu'il fait sortir de sa bouche, il est capable de tout dire. Mais il n'arrive jamais à mesurer les conséquences de ses paroles. Voilà Paul Kagame Moutalobal. Voilà. Il y a Paul Kagame qualifié d'un idiot. D'un véritable idiot. Alors bien, ok. Paul Kagame, que lui, il est capable de voir, de séparer,
de constater qu'il y a un véritable leader politique et il y a aussi un leader politique idiot. Alors, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, Marius Maïnde, Kombelengi, Motaleki, Bibende a tout fait la valeur. Merci beaucoup d'être là. Partagez l'émission, partagez l'émission, parce qu'il faut qu'à tout le là. Il y a un lélo na yikoloba le kamagoma. Na yikoloba le kamagoma pourquoi? Parce que bande ko na biso bazo kufa. Lélo yo et bandaki depuis lobby. Gome koyi. Mais tala ba manipulation. Ya idepest na régime ya ba régime na bango ya batamiyibi ya ba criminel ya Félix pour na ba couvrir maloba ya guru na bango Félix Tshisekedi. Ils sont en train de manipuler le peuple en disant que Goma est toujours là et que les gouvernements a le contrôle de Goma. Que Goma continue à être sous le contrôle. Il y a régime congolais. Il y a régime, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. Il va côté la rabino, image, n'importe quoi, pour surtout. Mais vérité, biso ba auto ça directement na est kuma. Vous vous rendez compte? Dans la Sabine déjà image y a FRDC ba jeune soldat oyo ba abandonné na kati aéroport parce que na aéroport ya Goma ezali sous contrôle il y a armée étrangère aux Akuna, notamment la MONUSCO, l'ONU, et comment comment ça s'appelle SADC et consorts des contrôle tout ça c'est pour préparer l'évacuation. Il y a ONG, il y a institution minene, il y a donc il faut baser la contrôle ya nino wana. Mais na minito ningi zo solo la lobby banani ba M23 ba kota ki déjà et puis tant bazo kota ba FRDC nyonso en débat date, notamment ba mikonzi na bango ba officier na bango lelo oyo ba officier na bango tout ba côté na baton ba sur Emmanuel bakimi bakei na Bukavu ba sundoli ba jeune soldat ba jeune militaire oyo bango bazo belela bino sur lelo ba Jean-Pierre Bemba wana ba bola na bango te azalaki ministre ya défense et là il rien. Igo ba kombo ya pamba wanzomona ba seigneur de guerre ba seigneur de guerre. Qu'est-ce qu'il a foutu? Ayaki wana comme un ministre à défense il a sali zéro a salté le côté ba Jean-Pierre Bemba lelo bazo bele la susu il faut il demande aux Congolais d'être patriotes. S'il faut aller s'enrôler dans l'armée parce que Mboka est en danger, il faut enrôlement oui ça la wana kaka boy vite fait enrôlement ko recruter banini bo bomisa bana les sous ni bo bomisa ki bana libosu bo enrôler bango sans formation moko approfondie. Mais tango la saka ba message ba appel à ndenge wana et ça la kaboyebi déjà ça fait combien de temps toi na makambo ya guerre ya est hein. C'est depuis que Félix a eu pouvoir. Appel à Ningo, ça là quand déjà, tant que nous avons au sali appel, la population, allez, il faut permettre bino 8 ans, il y a moulaï, une année, 2 ans, il y a former les jeunes soldats. Kakaboye, où il y a vraiment que pour yogi que gomme est menacé. Beaucoup menacé, il y a beaucoup de jeunes qui s'enrôler.
Pour botinda bango 2-3 jours après une semaine vous botinda ba msusa ba comme ba cher à canon nabino. Peuple congolais, ne vous hasardez surtout pas. Il y a aucun gomi kabandenge wana. Parce que bozana expérience, aucune expérience de guerre, bozana aucune expérience militaire. Il y a des vrais soldats, ça bombi déjà. Félix a bombi si y a ébélé dans mon wana. Félix a bombi si y a ébélé dans mon wana. Ce qui est grave, il ne donne jamais régime naïe, à part Moïbi, il y a des millions, des milliards de dollars. Armée ça de tête na ba tenir à malonga, na ba munitions, na ba armée à solo. Ratio alimentaire coûte ko lo baté, ba M23 le mo bazo kabola bango biloko na bango. Bon batina ba tuna guerre ndenge wana. Batina ba tuna guerre ndenge wana. Ceux qui ba yebi, ceux qui Félix a yebi que guerre est à l'est. Yépé mutu a sala a proclamant, a déclaré état de siège dans la est kuna. Na ba territoire wala. Le Nord Kivu, il y a Nord Kivu. A sala déclaration, il y a état de siège. Pour ayebi que boboule ezakuna, agression rwandaise bani, ayebi que ezakuna. Mais or, tant que tu as un état de guerre, pourquoi tu as un état de guerre, tu as un état de siège, mutu normal, mutu normal. Est-ce que mutu wana koko ndi malicieux ce que voilà, à quel niveau il y a penser, il y a ça la changement de la constitution. Pendant que constitution na biso oyo epesi pouvoir sans pouvoir wana. Et ça quoi interdire l'article 219 qu'on ne peut toucher à la Constitution. On ne peut toucher à la Constitution. Ou modifier cette Constitution. Ni la réviser. Okoyiko Simba Yamote en état de guerre ou en état de siège. Voire même en état d'urgence. Constitution ça qu'on appelle mais Botala Félix. Pour vous dire que Ateka Mboka. Azu Batunaye, Bangona Batondi na. Ça fait une semaine, Batunaye, il y a IDPS. Naba Oyo, Autiko Benga, ceux qui ba Kengo Adondo, Muzitu, moi Bimulumba et les autres là tout ça tout le monde va zapper crédibilité bah mituku de ces lemba bango ceux qui n'ont mandaté le peuple écoute à peuple écoute à mandater pe bangote mais yé alini ba réfléchir na ndenge ya ko changer constitution ba comme ko ballon ba terme ya ba réforme ba réformer comment bah ça la réforme constitutionnelle mais il y a un changement de constitution bango na bato attondi si bango ça fait une semaine na centre Nganda centre catholique au babengi Nganda bango na bazo sala ba vidéo baza ko titier biso ko ba ko tinda bato na bango ya ba luba wana msusu bazo ya ko lobake il faut redéfinir la nation congolaise ba politique makamutu ba redéfinir ango voulu ou pas, degré ou de force, il ne faut pas changer. Mais pendant ce temps-là, tout ça, la guerre. Les lots, guerre, on est de ça. Guerre, bon, bien que les guerre, moko préfabriquée, il y a guerre économique, guerre, moko asymétrique, guerre, moko, il y a juste kakapona, il y a guerre, il y a mafia. Guerre ya mafia oyo ke esangisi na ba occidentaux ba commanditaire ba dotinda bango na bango moko ba rwandais ba ougandais ba groupe nyuso ba rebelle wana pour le trafic ya ba minerais ya ba matières premières na biso point barre donc ba tout ba kufa na est wana bazo ba une pauvreté nyuso bazo kufa na ba masasi bazo kufa na ba viol bazo kufa na makamebele. Ils ont payé l'époque à ceux des années. Aujourd'hui, on a perdu plus ou moins 15 à 18 millions de morts.
les victimes, il y a 2 guerres mondiales réunies. Vous vous rendez compte de cela? Bon, bilo quand on a tout c'est kana yango. Tout c'est kana yango. Tout ça la pas blague. Nengi bateau ba IDPS partout nengi bazali ko polluer ko banana Congo ti ba ko polluer biso aba na ba mensonge na bango na ba distraction na bango aba na diaspora bande ko ngai. Donc on a biso to lobi biso bande ko bana minuto bundawa na ba bokecho ya tout ça bande ko ngai sur la tanga kawa. Tout lobby, non. Ça ne peut pas aller jusque-là. Il y a distraire il y a audio, il y a musique par ici, il y a musique par là, il y a théâtre. Oui, comment on va visa facilement qu'on polluer mon kili. Mais qu'il y a pour qu'on polluer la diaspora. Et ça, mawa ebele, et ça, mawa ebele. Mais pendant la sabine, c'est quoi, Goma eza ko ya boyoka na ndenge bana biso yo bana na biso yo ba rola bango ba lati bango bateni ba ko bunisa bango bazokufa ofele kaka boye bazokufa. Pourquoi? Parce que trahison eleki muto azotinda bango kuna très number 1. Yem taza ko trahir biso ba congolais, yem taza ko trahir mboka. Mais à ça qu'on utilise banana comme des chéracans. Ils ont rebellé. Voilà. Bon, là, non. Oyo la sage. Makambo oyo et salami lelo. Le toza lundi. Et puis boyoka mona na biso akolo bela binongo bolanda. Goma, lundi, hein? Lundi le 27, tu as eu la date. Biso wa soda gouvernement. L'aéroport, baba kisibiso, c'est que baba kisibiso toza. Ah, baba kisibiso ba soda nyonso. Bon, ba konzi ba kei. Biso e to tikali. Ba soda e na aéroport ya Goma lelo lundi. Ah, l'aéroport à Goma. Donc, vraiment, gouvernement, tout salini. Babi, si biso na Zamba, tout est l'aéroport, bakonzi batiki biso, bango tout baki, tout tikali. Siko, tout sali. Tout yaki bitumba, mais bitumba, oh, biso to yebaki, izaya bakonzi, donc, bile ya banjoko. Biso to kufwe lango. Biso na Goma basondoli, biso na mimito. Biso na aéroport. L'aéroport on dit ah Seigneur ouais. Ah la sima kobeta te oui. Vraiment. Totiki na biso manduki. Totiki kasi manduki po to mona bakonzi ya kipe biso. Ah, nzamba likolo nzambe songa biso. Dala ba soda gouvernement. Mawa trop. Vraiment souffrance na rapport à Goma lelo. Zambe ka e mobondi ayi. François. Voilà. Donc bozomona Bolandi bino moko bande ko nangai. Jacques Emmanuel, donc ça merci d'être là. Partagez. Donc bino moko Bolandi, bomoni vraiment que apesi na ba date ya lelo makambo ya lelo. Alobeli bino alobi on peut polele. Que ba mikonzi bo sundoli bango. Ba sundoli bango. Ba koti bango na ba koti na ba officier tout, ba major et tout ça, ba kota na bateau, ba kini bake Bukavu. Comme si ils se sont sauvés. Mais Bukavu, on a Kalamingité. M23 au Kitakuna. Kalamingité, ça va Mikolo Gotanga, au Kitakuna na Bukavu. Et après Bukavu, et vous allez nous couloir de Fungama. Couloir de Fungama nini, Kotali sa ba côté ya Bakisangani, ba Manyema kuna. Et tant que Okuma Kotokuna. Donc, Bakinsa Sawana, donc, il faut bouger. Il faut bouger.
Bon, biso ba oyo. Biso ba oyo. Biso to bunde mboka. Mais ba makambu tout to lo bakate. Ba makambu tout to lo bakate. Nous ne sommes pas derrière biso jamais trop ça va derrière bananga parce que nanga bonnet blanc, blanc bonnet pareil comme nani Félix hein? Félix a sa traître contre nous le peuple pour les Rwandais nanga bien qu'azolo ba makambo yake azo condamné que Félix a salé le gomote pour n'amboka wana hein Félix azako bongisa mboka te azako sala mabe peuple azako souffrir mais derrière nanga c'est aussi des Rwandais et ba Rwandais kaka ya Rwanda ya Paul Kagame nani nanga aza AFC mais AFC ils a soutenu na M23 c'est pareil donc biso to soutenir ba monter il y aura to zape ba to lo baloba mingi te pour makambo su pesa na se et ça te que Félix ba okandele mutu moko amta okandela Félix ba to ba ebele ici ka route là et ba namte donc bandi ko ngai boyo ko landa mona na biso wana mona muke bana mike oyo ba otayi ko arole ko zoka bango ba recrutement bango wana ba komi ba shera kano ba abandonner bango na kata aéroport wana nani ya ko protéger bango militaire na ba commandement sur les alités makameko maka indépendante commandement ba ngoli commandement ba kimi ba to bazala commandement bango wana ba kimi ba kotira ba bato ba kela ba kasa nani na ba kif vous rendez compte de tout ça hein? Vous vous rendez compte de ça? Bah image c'est belé. Gouvernement, l'aéroport, baba qui sibiso, c'est que baba qui sibiso tout ça. Ah baba qui sibiso ba Soudan nyoso. Bon, ba ko isibakei, biso e to tikali. A soda e na aéroport ya Goma lelo lundi. Ah na aéroport à Goma. Donc vraiment gouvernement to salini. Ba bimisi biso na zamba to na aéroport ba konzi batiki biso bango tu bakei to tikali sikoyo to sali to boto yaki bitumba mais bitumba oh biso to yebaki iza ya ba konzi doge ile ya banjoko bon sikoyo botala image ona otela bino sikoyo ndenge ba abandonner ba minduki ba nini na aéroport andi botala sikoyo tala tala nenge FRDC batiki ba camion mindu sério mesmo que faço eu tu como arme sisi que faço banachar meu dollar à com punia ici nous sommes à Goma on va payer ba arme on va payer ba nini ba batiki na ba clé de contact bilo tout banachar meu sério mesmo que faço eu tu como arme sisi que faço donc olingi ozwi banachar meu dollar à com punia bato bazo payer ba arme alors c'est tout à fait normal la population bazo ba arme oyo pour se défendre sério mesmo que faço eu tu como arme sisi que faço banachar meu dollar à com punia voilà donc bandeko na ngai bobima na ba mensonge bobima na ba manipulation oyo régime ya Félix Elinko Salabino. Nous n'allons pas continuer à être bernés comme ça par un groupe de gens mafieux et venturiers oyo bazako tala kaka intérêt na bango c'est-à-dire ils sont non patriotes. Bazana patriotisme était
balingi bolamu na bango mais balingi bolamu ya bolamu ya peuple congolais te bota zela muke tala ndenge bakangi biso ba congolais mboka monene, il y a plus de 100 millions, il y a plus de 100 millions d'habitants. Dans l'armée, il y a plus de 100 000 hommes. Mais, tout ce qu'on a cambouté, quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation, bande Korangaï. Toloba te. Toloba te. Mboka oyo tozali na ba richesse ya ndenge wana. Mais tant ndenge nous sommes Congolais facilement manipulable. Tu dois comprendre. Il y a un bisu tout ça bunda à niveau ya Europe. Tu dois le to impacter quand même na institution minene awa na mboka oyo to vandi. C'est-à-dire tout ça ko belela jour et nuit na ndenge ke population ya diaspora bazala na biso elongo pour na ko marcher ko manifester ndenge to bengisa bino nyonso le 15 février oyo na porte de Namir Matongé à la place Lumumba de venir marcher avec nous ensemble to manifester contre la violence oyo il y a crime oyo il y a génocide de salma kata mboka na biso na kata Congo bande ko na biso plus de 7 millions baza dehors les bandes banokla bambula banini tout ça hein? Plus de des milliers de déplacés record battu na kata monde des milliers de déplacés qui sont réfugiés dans leur propre pays à l'intérieur de Namboka Nabango. Et ça là comme en janvier janvier déjà plus ou moins 400 000 déplacés de guerre. Est-ce que ça nous honore? Ça ne peut pas nous honorer. C'est malheureux que Félix a ça la mission Makababouye. Hier, à ce qu'il y a une jouissance. Tant que Baboto les Goma, il y a une Afrique du Sud. Samedi, on a fait, il y a des connaissances, Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi a somba, domaine, il y a plusieurs millions de dollars. Hier, mon Félix, je pense qu'à ça rappelle un domaine, ce qu'on appelle un minene. Donc, il y a somba partout, il n'y a pas de là. Et ils s'en foutent des peuples congolais. En dehors de leur jouissance familiale. Ils s'en foutent totalement là-bas congolais. Mais ils ont manipulé, ils ont gouverné, ils ont manipulé. Tant qu'ils ont fait ça. Ils ont fait des médias, ils ont fait des journalistes, des journalistes, comment il s'appelle encore? Patrick Local, tout ça, tout ça, les journalistes sont pour manipuler, pour continuer à manipuler, hein? Voilà, donc, Isa Mawatro, Thierry Mokanzal. Hein? Le saco, merci de partager. Chantal Omanga, l'infinitif, Namuna Yokala. Partagez, Bandegonangaï, Mosaya, Mokombo. Partagez dès que vous entrez et tout ça. Indoptable Malundamba. Voilà, donc, vous partagez.
hein? Congo Mbelekete, merci le sac au partagé. Bandi kunangai. Ah, tout le bateau te. Mawa trop peuple congolais. C'est quoi le 15 et le 15 février. Bino bateau bofinga rabiso. Bino bateau yo bozolo bake bolingi mboka na bino. Boya ensemble. La moindre des choses, ceux qui t'ont bimi ne fisque 300, tu combien de 300 000. Et vous allez bien pour un impact. Et vous allez bien pour un impact. Mais, vous fani na bino. Bino bozomona neti bamboko to fandi yo kesa bamboko na biso. Non, il faut bolongola on a mitu. Pour bateau to fandi bipa na bangwa. Ba yebi ke bango na mitu, ba yebi que nous sommes des étrangers. Un jour à l'autre, on pointer bino du doigt. Bah oui, c'est bino que non, mboka no yangote, il faut zonga. Makambo me changer pour te assurer les aguilles n'enga kalater. Bah tout bango ba comme de ba difficulté na bango. N'enga to comme bloquer bango na Afrique, notamment na Afrique de l'Ouest wana. Mais beaucoup monde ba décision ba bima mikolo yo za somo. La France elle a déjà commencé à prendre d'autres décisions. Contraire à ma décision pour le droit de l'homme pour vous devez le savoir. Hein? Ah oui, Thierry Mokanzala, Boya Ebele, tout de suite, au temple, il y a l'ambassade. Il y a des pays qui ont démocratisé du Congo. Ce n'est pas pour rien, c'est pour monnaie, il y a Boye, pour la aventure, il y a pour la végétariat. Le végétariat, c'est pour les autres. Oui, parmi nous, il y a de ces gens-là, gauche, droite, mais nous, on est constants. Malgré pour obtenir peut-être esprit de végétarien, pour profiter de l'aura et puis c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre les Congolais. Félix a changé la constitution. Mbalamoko réquisitionné centre catholique. Voilà, redéfinir notamment réformer la réforme constitutionnelle, bonaboye, préparatif ezali, là déjà dans le centre nganda pour réfléchir pour la sala bona. Pendant que bino bozo la awa, oh intel, to ka ki dio boye, ah to sala ki bo balé mbongo boye, oh basali boye. Bo bana kwa kize batu bakabolia ka mbongo jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mawabele, Mukena Moulongo Naleza, Freddy Moulongo, l'homme à la prime d'or. Mawabele. Oh, Laurent Sokoko, il y a Pesabino Bambongo, bona. Mais Laurent Sokoko, il y a Mouta Kongote, il y a Moutagi Nae, Azani Agi Moutabalonda, Soka Zoï Bambongo, il y a Salaba frappe Nae, Azaki Nalonda. Mais Ayago, Pesa Bokicho Yamo, à connaissance des causes parce qu'il fallait quelque part par exemple musicien ninga banayi ko boka ye ninga za kumisa ye banini avimbisi mo ninga lo baka avimbisi ke lokola levure ya farine mais loin de là et lo comme longue ezalité et comme wana batutu babibia batutu mbongo wana ya mbongo moko privé ya mutu moko boye azalaka na ngola bani qui n'a rien à voir avec le Congo. Donc à ce que je comprends, les Congolais, la diaspora, tout le monde fait comme un mikosa. Bateau, 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 plus de 600 millions. 600 millions, combien il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des économiques qui ont bougé dans le monde.
mais ye wana azotambola na ye aye mpe na Europe awa azongi mpe ye wana azotambola na librement bakamere bambongo bayiba ya 400 jours 500 millions de dollars bafélix oyo baza koyiba malata akeye akenda kobimi na banque centrale akobimisa 1 milliard 500 millions yo na ye kuna na ngai tozwa mbongo ndenge wana na mbula nini tito kokufa totika kozwa mbongo ndenge wana te ake kobimisa mbongo wana nini kaka na kombo ya mobali na ye po akomaka premier ministre oyo asalaki même pas un mois ata ba indemnisation oyo ya fin ya nini ya musala na ye musala asalaki en tant que premier ministre mais ekozala bamota ya ndenge wana te quand même mais na facilité nyonso babimisi parce que mwana na ye Félix Tshisekedi kesi ya l'état congolais ekoma ya bango à tout moment soki alingi voyager akobimisa 2 500 000 moto akotuna yazata akei na voyage na place bakoinvite ye na place bainvitaka ye te akokenda kaka mpo abimisa 2 500 000. Trop c'est trop, il y en a marre. Assez c'est assez, c'est comme ça que nous devons nous dire que assez c'est assez. Il est temps de pouvoir dire non. C'est nécessaire aussi dans la vie. Kaka, oui, botala kaka, bolela kaka. Vous continuez à pleurnicher pendant que peuple moussoussou qui se disent un véritable peuple, téléma, faisons comme les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, les autres. Pourquoi nous sommes tous là? Félix a eu le temps là partout comme Magellan, comme un touriste. Azo que nous temps là partout, na ba veste na ba chaussures na ba west. Puis azo le cabinet de l'aéroport de Njili, tina na palais de Nassau. Mais vous ne faites rien. Moutouka Félix a coûté qu'elle n'a même pas 1 ou 2 jours ou 48 heures na pouvoir na bamboka le quoi niti Bangola Congo Brazzaville ou bien Niger Mali Algérie na bamboka côté tout ça nous fout la honte. Ya kozana mutu moko ndingo wana oyo vraiment donc e bosono ya ba e bosono ya ba bosono et loba allez bolochwa ibola le sako allez bolochwa ibola et c'est comme ça mawa ebele vraiment bande ko ngai nakani je pense que o nazalaki nango pour na lelo pour na koyebisa bino ezali kake tobima na ba manipulation tobima na ba manipulation ya IDPS et Zanatina mon côté Batouana ils sont nés avant la honte bango c'est dans leur culture bako changer katé c'est des grands manipulateurs batou des mythomanes hein kaka nenge kaka mutu mukonzira mwazali Félix Tshisekedi Tshilolo famille wana eza famille mo eza na kindoki ya koloka pe bato baloka bango bakufa yango mona toujours continuer toujours na ba même bêtise ye bango ba yaki alobaki na kenkena auto za sikoyo alobaki ke ako répéter ba erreur du passé 2 jours le cas qui 48 heures kebele asongoli ba mêmes erreurs bomona légèreté ya ndingona ya batoyo ya régime moko bo ba désacraliser pouvoir ba désacraliser pouvoir. Vous avez vraiment que noblesse wana ya pouvoir ya kozala président de la République na mokili et sili likolo ya mutunete Félix Tshisekedi Tshilolo tala légèreté ya babete question d'état ba secret d'état et ça ko bima lokwa na wenze lokola mapa na nguba ningi bateka na ba wenze hein au premier dame na mboka na première dame azalaka hein. Et voilà, donc, Eza Mawa Ebele,
Mais yo mutokoti ya wana commentaire na yo. Bon yo kanisi vraiment que Félix a sali 6 ans. Oyo 7e année. A sali eloko moko te pona mboka wana. Nde akosalaka lisusu quelque chose. Ce qui a tekali wana. Mais il faut me pas bomaye ba sali eloko ni balingi. Nous on s'en fout. C'est un tribaliste. Un traître qui a trahi la nation. Au moni batongo tozolo babango yo. Bato tozolo ba et ya bato kwa niti ba elikulo yo. Qui n'ont rien dans la tête. Bazoye ba ko détecter te. Bazoye ba ko mona et pas mal les autres te. Quelqu'un qui n'a rien foutu, quelqu'un qui ne fout rien, quelqu'un qui ne fait que voyager à gauche et à droite. Un irresponsable. Mais beaucoup y a pour défendre d'ailleurs aux okende. D'ailleurs aux okende. Attends. Parce que bon. Monsieur Togoti que la bino battu. Battu le quoi a binoté. Il y a Rosala. Donc nous avons besoin des patriotes. Battu Bazo va réfléchir. Battu Bazo va réfléchir. Nous avons besoin des patriotes. Battu Bazo va réfléchir. Battu Bazo va réfléchir. Battu Bazo va réfléchir. Toi, on a besoin de tocar une divinité. Voilà. Donc, voilà. On a bloqué, donc, Kenegola la pongi. Voilà, Bandegolangaï, Tokomi Nabiso na Souka. Tokomi Nabiso na Souka, vraiment. Félix, Yamotoye Sabino, Félix doit partir. Il doit dégager. De gré ou de force. Donc, Aïeba Yamoke, Matoyo, Mageba Nanga, Wana Bazoya, Nandenge na Bango. Mais, ndenge mususu pe ezali oyo ezako eko yape pona ko pourchasser pona ko benga na pour le mettre hors d'état de nuire ya peuple congolais que mboka na biso ezonga vraiment na maboko ya ba vrai patriote pona ko gérer mboka munene boye et tonda kita ya ndenge wana ba richesse ya ndenge wana oyo zo sala ke ba source nyonso ya ba progrès nyonso zo sala na mokili technologique nyonso zo sala na mokili source nango izouta na kati ya Congo. Mais biso moko ba congolais na ba matière na biso wana to yebi ko salela yango te. En principe, dans Mboka ou Yabiso, tout le monde devait être riche. Tout le monde devait être riche. Bah, ma communauté, bah, école, bah, hôpitaux, c'est, bah, tu vas voir bah, gratuit. 64 ans après, Biso, tout ça, na point de départ. Point de départ, c'est bon, tout quitter les sources négo-quittants. Vous vous rendez compte de cela? Et puis, Zoba ya Félix Oyo, aye kolaksabiso kimuluba na ye ya busenzi pour na ko partager ya ko diviser bateau, hein? Ko diviser bateau na tribalisme na ye biso tokoma lisusu ko lukaka ba solution nga osala. C'est à cause de cette division là oyo ke etie combat na biso na retard ya action. Donc, les tribalistes et les ils vont payer à conséquence. Hein. Vous allez payer à conséquence parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Jamais, maréchal, maréchal Mobutu Alaki wana, toyaki avocat bona ndingo ya. Et voilà donc, et ça m'a trop pour tout zonga toujours dans même même mot, même parole et tout ça pour la batu ya ndingo yo bazako talaka ba intérêt individuel, intérêt personnel ya mabumu na bango na ba poche na bango et que batu su ba betela bango ba beaucoup trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc voilà je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Bobi mande la manipulation Goma ils a déjà rekoya. Goma ils a rekoya to sambela ndi plus pour na bande ko na biso bana na biso yo ba kei ko boka bango na kata bitumba wana nini commandement
armée ezate bateki bango basundoli bango bato bazana commandement bakimi bakei bakoti na bato Félix ayebisi bango bakenda bakivu mais Goma eza sous maboko na biso te komi na maboko ya M23 donc boye bake du nord ya nini ya côté nord Kivu ti sud Kivu na nyonso yo katama eko katama kenanga mbona msusu soki to télémité pour l'instant soki to télémité ndeko katama mais il faut tout téléma donc venez nombreux na marche le 15 février to tambolé longo awana ma Bruxelles et après wana to zonga kalisu na France pour tout tambola tout tika batote on est ensemble en tout cas merci beaucoup le sako na maman Diana Kombozi le sako na maman Amanda le sako na biso petit Simon il y a peuple membre de peuple Mokonzi bantu na membre de peuple Mokonzi n'était pas maman Mongala maman Déboulonné et les autres tous nous sommes ensemble tous allés ensemble merci beaucoup na présence na binotu nengozala ki awa partager Chantal Omanga à l'infinitif continuer à partager bandeko nangai Thierry Mwakanzal à Jacques Emmanuel Marie-Louise Bayende Kombolengi on est ensemble voilà donc tokomi mbala sima bandeko nangai partager Steve Manungwene ya Steve bilili yango wana yomoko yebi Manungwene ya Steve mona papa Manungwene le sako voilà petit nangai Wilco en direct des États-Unis aujourd'hui zoba image nazoti de la roba image voilà donc bandeko nangai on a ngaki na yeso bino yango na de Wilco na mono bengi ngai ozala likambo ya koloba message bien ndenge nini pona na komi na ngape na suka ouais nazolinga na bisa bandeko na biso boyoka biloba loba makambo ya tozoyoka na ba réseaux sociaux oyo tozuya bandeko je crois papa edi na tindi yo ba vidéo wana ba vidéo ezana na source donc famille nanga baza kuna na Goma tozana ba famille partout tozana ba est ba mususu bazana ba Bukavu kuna bino oyebisi bango te pa ozobenga depuis les États-Unis hein mai nazobenga awa nazanga États-Unis mais tozana ba famille mususu tozotala ndenge ba kuko bima bakini ba kota ba place moko ezana nani muto akosa bino te o ba soda ko ba FARDC bazobunda na Goma ba bundi te mutu moko azobunda za te ba généraux ba nani déjà ba kimi na bango na moment on azosola nayo je crois natindi déjà biloko papa edi okotala soki osilisi live na yo biloko mosusu za na Swahili nenga kotinda za te na kotala basondoli basoda ya Congo na moment on ayebisi yo basoda mosusu ya Congo baza kokanga ba mosusu bakoti na ba mai bazo traverser na mai ba mosusu baza na choix te ba kendeka na côté ya Rwanda oui ba mosusu donc ba trahi ba mosusu kutu bazo pesa bango bilamba ba civil ba pesa bango bilamba voilà po ba balongola bateni voilà sikoyo ezosalema ndenge papa Kabila musée akotaki ezalaki bongo ba civil topesaki tozopesa basoda bateni po bilamba ba civil voilà po bakanga bango te mais na moment oyo makambo eza grave donc mutu alobi ba FARDC boy bandeko nanga basondoli basoda na moment oyo nazosola nayo ba FARDC basondoli bango donc ba piéger bango babengi bango baya bakoti kuna na Goma bakomi na Goma nini ba colonel banani babengaki basoda bango bakimi na bango bakimi na bango batiki basoda simple kaka basoda simple bango pe balobi tokosala nini moya kobundeza te bapesi ba arme pa ba Rwandais et voilà donc bapesi ba arme pa ba Rwandais po baza na choix te eza faute na bango te mais bandeko omoni makambo tozomona awa na Goma ba mokongole mosusu bazokanisa eza ndenge eza ba aventure mais na ba aventure bozomona bato bazokufa ya solo ah oui bato bazokufa ya solo bazokufa ya solo soki na moment oyo ngana koyebisa ba peuple congolais soki ba telemité mais sikoyo bobule ba Rwandais bato ya Goma balobaka mabe mpona ba Rwandais
siko na moment oyo bazo contrôler Rwandais bazo contrôler bango donc ozo contrôler muto alingaka yo te bule sikoyo bato ya Goma baza ndenge nini na moment oyo bande konanga biso tozana ba famille kuna c'est ça tozana ba famille kuna bomoni tozana ba famille kuna na moment oyo est-ce que boyebi makambo bazoleka yango bafungula ba prisonnier déjà bakimi na bango bamosusu bazalaki bakolo Rwandais bakolone bakangaki bango nyonso bakimi bafunguli prison donc bakoti bapie biloko nyonso na moment oyo biloko nyonso bazozwa basoda ya Rwanda bainveto bazozwa ezokende na Rwanda donc insécurité totale papa na nga nayebisi yo na moment oyo soda congolais aza na Goma te soki moto ayebisi soda congolais aza na Goma akosi eza na congolais soda te aza na Goma na moment ngai po ozoyoka swahili te naoki kotindela ba voice soki oza na moto akoki kotraduire yango na swahili aotraduire moto atindela ba voice eza oncle na nga aza na Goma na moment oyo donc situation nyonso ye pe azalaki na kati ya kokende kopie ba magasin po bazalaki na biloko ya kolia te akendaki kuna pie ba magasin bazwi biloko omoni baosa autrement te kosa batu c'est ça le problème siko ba congolais boyebisanga monde escarmouche ikenda wapi obalobaki a partir ya Kinshasa bakobeta ba bombe siko tozozela ti lobby ba bombe ebima na Kinshasa kuna ekoma po na moment oyo nanga ndi azo contrôler Goma nyonso atinda ba bombe kuna sikoyo ekoma na Goma bongo olobi nini ba bombe na Rwanda te abima ngo na Goma olobi nini pona ba kinois po ba kinois bango batalaka na musika bazaka na ba distraction ba kinois batala kaka mais bazela ba kinois couloir préparer pour kala mingi te couloir efungami bazokoma couloir efungami Goma bazokoma na Kinshasa wana plat déjà Kivu Maniema Kinshasa voilà donc stratégie bazosala ezaka ka stratégie musée asalaki voilà omoni eza stratégie musée asalaki sikoyo ngai na solo na yo déjà na pesi na biso makambo ndenge ezokenda makambo ezokende mabe bato azokufa ya solo bande kolanga bato azokufa ba Rwandais boyebi bango te biso bato ya ese toyebi ba Rwandais azalaka pardonner te ata oza civil oza congolais soki otelemelaki ye soki omoni plan eloko basalaka ya liboso bakomi babandi kotala bato ya likolo basalaka na gouvernement ya muto oyo ya Chilombo muto ezosala bien te bakoboma bango nyonso barande basakanaka kutu te bakoboma bango nyonso na moment oyo tala basoda bango moko bazoloba ke basondoli biso bakonzi bakimi mais toza na choix te nzambe sunga biso nasali video ya suka soki famille na ngai emoni bayeba ke soki bamoni te bayebi ke na kufa tala soda papa na nga soda mawebele bakongole aza kuna na batiktok makambo ya feregola makambo ya fali makambo ya eza na mutu na makolo te me mboko ezokende nalobaki biloko nalobaki ke na nini tozokota awa bakozwa Goma nalobaki yango po toyebi makambo ezoleka kuna barwandais bazalaka na makambo ebele bakongole chilo mapesi bango bafare de stete omoni banini wana baradari nyonso wana barwandais baza nango drone wana ya makasi baza nango mpona nini France ekopesa bango po France ezopesa bango po bayebi ke soki bazwi place ya baeste kuna France ekorekipere biloko mosusu baminere siko ezopompe bango baarme moko ya makasi kote ya Congo baarme baza te okoki kobundisa oza na Kalachnikov mutu aza na mitrailleuse eske okobundisa ye te pakasi place toyoloba trahison place trahison ya Félix ezomonana te po soko armée ezali ifale apesa bango minduki apesa bango bamunition apesa bango bamoyen rien monde escarmouche bakongole botuna ye monde escarmouche eza wapi monde escarmouche biso tokokwende mosika te monde escarmouche wana ti tomoni na bavideo barwandais basoda ya Rwanda bazoloba boyebi mutu wana monde escarmouche donc mama na ngai makambo oyo nazoyoka pasi mpe naza na famille kuna na moma oyo nazotala ndenge tokoki kotala topeye kaka ata mbongo toza na choix te ata basengi ba 300 ba 400 dollars tokopesa kaka po vie mbongo tosalaka tozwi yango me na moma oyo soki oza na ndeko na est benga ndeko na este tuna ye kozwa ba makambo ya TikTok kozwa makambo ya ba YouTube te benga ndeko na yo sur place ba manipulation ezali trop benga ndeko na yo apesa yo information ezoleka na Goma kuna Goma eza na maboko ya ba Rwandais
tolo bango po wa M23 eza ba Rwandais baza ba Congolais te. Voilà. Nanga wana ba pesi po wa ebike Congolais oki ba kopesa ye mbongo. Congolais ava mbongo. Yaza na epion. Papa edi nga na ebisi ba Congolais omoni makambo ezoleka awa. Ngai na condamné ba Rwandais te, na condamné o ba M23 te. Faute eza ya président ya bino. Président dia za na faute makambo nyonso ezoleka. Monde escarmouche eza wapi? Traître numéro 1. Eti bomoni wapi na Ukraine wana. Botala kaka Ukraine makambo ezoleka kuna. Est-ce que président wana azovanda kaka keina ba fête? Na moment tozo stora nayo ba musu tozo fêter na South Africa. Na Sud Afrique kuna. Bazo fêter bazo fêter ba anniversaire. Eza anniversaire te asombi ndako kuna. Ya ke ko fêter kuna na ndako na ya asombi na ba ya 30 millions de dollars. Mais awa côté mosusu batu na bino bazo kufa. Bande konanga soki bozo telemate bakinwa. Bolinga te boko te lobaka tout papa eso lobaka tout papa edi alobaka tout bolinga te vérité oki ko bunsa yango te eza en tout cas namoni mosusu oyo aventurier ya Denis Les azo lo makambo ya bustoba na ye donc bato oyo ya Kinshasa nazo comprendre te bomoni video wana Denis Les makambo solo azo sambela basoda ba continuer babunda na nini na maboko yo pesi ba arme ya kubunda kuna na Goma bango nyonso ba traître. Donc il va infantilier moko boy sikola koya na France kuna bino ba combattre pe boza na France otikiye atamboli ndenge alingi eza mawatro lumbe fe ezonga lumbe fe ezonga kimboka ba Congolais bino we au complice boteki mboka boza libanda na moment oyo Goma ezuyomi donc silence total tozoyo kata mutu moko azolo bate mais kota na ba TikTok kuna okomona makambo za na mutu na makolote oh ya bimi na mwasi oyo ya bimi na makambo donc batu nyonso azosala biloko wana eza nini batu ya Kinshasa kaka bakino ya Kinshasa na ba France kuna eza batu ya Kinshasa jamais okomona mutu wa este asala biloko basalaka kuna na ba France na ba Belgique kuna na ba place mosusu mawebele eza mawa papa di mawatro papa mawatro en tout cas. OK, merci beaucoup. C'est la kaka Zambia sunga bango bazala kaka na courage bandeko na biso po toza na choix te ya koloba na moment oyo bazwi nyonso. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de Wilco. Tokomi mbala sima na au prochain numéro ya ndenge to sala ka direct. Eza na vidéo moko la tindeli yo. Ouais. Soki oza na tala yango. Na kotala yo. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à toi et bonne journée. Bon travail. Voilà, bande konangai donc na suki awa, to suki awa na maloba bande konabiso. Mec nabiso Willy de Wilco en direct des États-Unis. Bien zamuto ya est, boyoki yemoko nga lobby. Donc bato bala olanda pena be information na source. Oyo biso to pesa bino be information na source. Yango wana botika kolanda ba manipulation ya bata idepest. Na ba distraction na bango, baza continuer toujours ba mensonge na bango parce que ils sont nés dans le mensonge et dans les manipulations et bango baza batoyo bazaka na sonité ya kokosa bazaka na sonité ya ko manipuler bato. Voilà donc tout ce qui wana pona lelo en tout cas partagez. Je vous aime bien mais bon na comme na suka donc Makamoto Sololi bo partager en tout cas batebele baye bakolanda yango ize matumona ya ize namonio nasuka donc nasuki wana proche bakemba le sako merci d'être là. Partagez l'émission Porsche Bakemba to komi mbalasima. Merci beaucoup tomonani mbalasima nzambe apambola bino ingeta.